pense à toi, je t'écris. Moto ya moni mafuta nzoi azalaka na somo ya liwaba nzoi te ntango nyonso ekolinga ye kozwa yango kolia yango asengaka na moto te abongisa se lolenge ya kobomela mpe kokatela boboi ya bakolo nango kiadi Kuna pe bitumba lisola bitumba na kati Afrika tosi tolembi komona ka bidembe otangisa maya miso pona bandeko na biso yango ekomi nini Kongo koke vanda lisusu kimia te tango nyonso bitumba na bitumba etumba diama ezalaka na Angola elongwe ye na Kongo ebongwani ekomi etumba coltan balingi te Kongo esepela na bomengo nango yango batondisi bitumba awa na Kongo tango nyonso tokosalaka manaka ya kolona pe kobokola nde tango ya bitumbe yaka boza pe na mawate ya radio Lisanga télévision pe ya 100% dia émission lelo toza na kati ya commune ya Ngaliema ndenge tolobi bongo bandeko balingi bayeba kombo na yo nani pe ozali nani mbote mingi ndeko mopanzi sango elongo na bandeko balandi nyonso bamisana kolanda émission na bino wapepa ibazali topesi bino mbote ba o bayebi basi bayebi eza ndeko Nzakomba tozali leader topé mutu ya groupe Lisanga Nzakomba bilenge bapesi toli wapi boye kotala biso na mokolo mwa lelo tosepeli mingi na boyei na bino po tosolola lisusu mayati na oyo tozalaka nango na kati ya groupe Lisanga Nzakomba bilenge bapesi toli ya solo esengezali komona bino lisusu kati na émission 100% dia bongo mwa misuna eza ebele toyeba komona bino tina na biso penda ya komona bino ezali po toyeba miziki bozosala eza jara miziki. Bon, Lisanga Nzakomba ezobeta bonko eza o batu nyonso bayebi na kombo ya musique rap donc ba world music tozobeta R&B tozobeta rap reggae donc Lisanga Nzakomba spécialité nango eza musique rap donc biso tobenga yango bonko donc bonko eza binone bo baptisé yango bonko biso to benga yango bonko parce que quand même tous ba révolutionnaire on a déjà le photo nous sango même na balandi na bino parce que les locaux de l'Afrique ndenge eza donc africain aza mutu les lois koza na sepela pa mpambati parce que tous a peuple o totikali na ndenge moko ya sima makasi tous a peuple o totikali biso moko na mokili na lolengo ezo simba te marambo bele do tambola bien te. Donc, les Africains, il faut tous aller révolutionnaire les lots, tout révolutionner, marambouya belé pour que tout changer, pour tout le monde en position tous en haut les lots. Donc, la Katia révolution, le roi tout ça la révolution moro totale. Donc, tous changer, marambouya belé. Alors, la musique au peut tous bêta, mais si kato benga ngoga en musique rap, oui, ils ont bon style en bani bon musique rap, mais biso to benga ngo bonko, n'engue tout tikolo ba. Est-ce comme wana bandeko balandi? Vous comprendre que oza émission 100% dia to découvrir ka biloko asika makambo asika oza révolution o pendinga to rappeler o pende kona artiste o peza émission ya révolution na sepeli to indi sangoka yangwana eza émission ya révolution ndenge kaka to lobaka to mesana pe ko loba to kotikala ko bosana te 100% dia na bokasi ya Yeme Roger Lumbala wachi tenga l'honorable merci papa pour l'espace qui toko oza ko pesa biso musala eza ko salema. Bongo toza kokoba kati na émission 100% dia toza na Man Africa toye ko yamba ndeko aza ko beta musique bonko malobezani matondo menge man boni na kolanda na bokebi nyonso ndenge to yambi ndeko na biso Nzakomba na musique na ye azo beta na orchestre na ye Nzakomba alobi azo beta style bonko mais na style bonko wana elakisi nini na langue wana bonko otoki yango mbala liboso ya solo. Bon, ils ont bino moko raté hein to likia na bandeko bazolanda biso e kamwisi bango musique bonko. Bon, bonko ezali na mulai nango eza bolobi nkoma. Parce que biso to beta musique moko lokola ba parolier ndenge bazalaka. Donc to utaka nango na écrit, to komi to na posa to lobela bato makambo.
et après to bandi ko yebisa bango yango na maloba parce que lelo musique ya ba PD eza ebele donc bato ebele ba se plan na ba musicien et puis na ba musique ezo beta malelo mais eza musique ya ba PD et puis ouais ils ont servir nation na biso na eloko te voilà bonko ce que eza musique nini bonko eza musique oyo ezo toucher bongo ya batu tango bazo yo kango donc à cause la ya kovanda te il faut telemisa ye ezo tinda eloko moko boye kati na ye donc musique bonko eza na esprit mobimba kati nango ezo kumba esprit on eza ya révolution pour africain telema aloba likambo pona Afrique na ye asala likambo moko pona bolamu ya mokili na ye pe ya vie na ye moko etant que africain matondo mingi na mingi kolanda na bokebi na musique na yo ozali kobeta na rythme ya bonko matondo mingi mais na siko na bonko wana ozobeta musique ya bonko wana ozobeta wana que non na temps nyonso ndo beti aussi obeti ba combien de disques na kati ya mouvement na yo nzakomba. Bon, il faut annoncer déjà na loba tant au groupe Lisanga Nzakomba Isali. Depuis groupe Lisanga Nzakomba Isali Matilelo est totalisé déjà 9 ans. 9 ans. Et puis makambo et banda ya musique bonko. Mais toroli ke comme ça moi batu belé au bazolanda biso na 9 ans ils a inaperçu parce que to yebi bango te bon malgré que ba misusu pe ba yebi bazali parce que réalité to za nango na mboka na biso ezaki batu bazo sepela mingi na musique ezo yemba mwana na tikaka moke nini muso ezabo bakisana no misusu parce que voilà yango batu ba sepela nango soki musique moko ezo conscientiser batu ezo pesa conseil moko pona bomo ya malamu ya bato ezo senga na batu bolingo ya mboka musique wana ezo linga matelelo et na isika pe mbala musu musique wango ezo pe appui même ya autorité ya mboka na lelo réalité ça parce que biso au moni to lati bo solo to lo barabo solo to na bo bangité alors nesika makambo wango pe ya musique éducatif ezo appui moko boina kati ya mboka mais ezo sale mapinza te pona nini ba autorité moi moko mi balé to lobité nyonso baza ba fanatique ya musique ezo beta malelo nzoka yango ezo nuire population na biso ezo nuire société na biso mingi ya makambo ezo yemba na musique ya lelo eza penza malamu te ete eyokana na matoyi ya bato po makambo so eza makambo elekaka na nkuku obana mikio bansu bazo bota masika ba yebe yango nanu te na mokili oyo mais bana wana ba komi na occasion ya koyeba déjà makambo bansu elekeli bango age à travers musique et ba musicien wana po ba flatter ba autorité ba sala ndenge nini il faut ba boaka ba musicien pardon ba boaka ba autorité na banzembo na bango oyoka crime bo ya salité penza bazo boaka bazo loba makambo moko ya salité mais na kati ya kriwana a glissé pe msusu kombo ya mokonzi ya mboka et tu as koyoka likambo wana komaki interdit ke okobwaka lisusu kombo ya chef de l'état te na musique eza ko yembi na makambo za nango na tina te mais elongwa na niveau ya chef de l'état mais ba autorité misusu pe ya mboka ti lelo bazobwaka makari pa ya ba musicien autorité na tango yoki kombo na ye na nzembo ya musicien et kozala pas si po à interdire nzembo na quel que soit message ezobima kuna pendeza solo voilà donc na ngambu siko ya biso bato tozo beta musique ezo conscientiser bato ezo tinda bato balinga mboka to linga na biso to tika mabe to sala malamu musique wana ezo zo appuité yango esali que pendant 9 ans to sali tozo bunda na ba propre effort ya biso moko na moi mukie tozo pusana ba o bayebi ba o pena no bayebi te lelo bazo découvrir ngo lobi na sima lobi donc tozo pusana na musala na biso. En tout cas matondo mingi nzakomba na landio na bokebi banso mais la musique yango ndenge olobi na biso ke non besali déjà 9 ans na ndenge déjà orchestre et salama mais na 9 ans wana ba disque oyo sur beti OK ba disque wana beti déjà combien de disques oyo eza déjà na marché oyo déjà kango e yokipe message que non ya musique ya orchestre nzakomba oyo ba beti couple Lisanga Nzakomba to si to sali déjà des disques parce que des disques parce que kobimisa disque lelo ezo senga bo makambo ya ebele hein pona kokomisa ngo penza na ba dimension oyo esengeli donc tobimisi des disques et bientôt troisième disque ezo ya déjà au pemba msusu to ko annoncer officiellement na émission na bino que groupe Lisanga Nzakomba na ba fan nango nyonso ba milengela déjà donc bo bongama pona ko yamba troisième disque to disque ya sika oyo ezo ya kobima kala mingi te mais en tout cas na 9 ans aussi to sali déjà des disques oui c'est bimi déjà. Bon on a ba disque wana to ko yeba ba kombo na ngote
ya liboso ezalaki avenir d'Afrique et ya mibale ezalaki tobundela mabele ya solo bandeko balandi radio lisanga télévision toza kokoba ndeka tolobaka ke 100% ja eza émission bukana makolo te émission elandaka baartiste bisika nyonso bazali ne tolobaka na bokasi ya Roger Lumbala wachi tenga yango tokobosana te kaka koremercier ye po yazosala makambo boye ya boye ezala te na kati ya batelevizio na biso lelo okuta baartiste bamusicien boye oyo bazwa kolobela makambo ya mboka na bango mpe ya mabele na bango ezala te sikoyo Nzakomba ngai nasepeli totalana na clip moko ya telema tobundela mabele o yango emeka kosunga pe bandeko ba compagnie musique nini Nzakomba azali kobeta alors tolanda Mondele akomi konyoko la biso Mondele akomi konyoko la biso bandeko bino boso mona pe ngana so mona oui mabele na biso ezana bo mengo ya makasi bozo mona ngo bino pe wana nde bosolo mais boyebi belango lelo etikala lisu na maboko na biso te baya bazwa mabele na biso ekoma nango ya bango kasi soki tolingi mabele yango zonga na maboko na biso bandeko na ngai esengeli tosala nini mais esengeli tobunda oyo eza lisanga Nzakomba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele Telema tobundela mabele Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo Telema tobundela mabele Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo totefa yango te kasi bapesa biso utana ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya outa mosika oya komanzama yango ozana soni te ya solo bandeko balandi ya radio lisanga télévision tozali kaka kokoba kati na émission na biso 100% ja toyambi Nzakomba na lisanga lisanga Nzakomba mobimba orchestre oyo eza kobundela mabele ba orchestre oyo lelo baza kosala fierté ya baafricain bongo Nzakomba yo mpona nini yo préféré kaka kosala fierté africain po musique oyo ozofinga wana ozoboya wana ozoloba wana erike musique ane ezofuta musique ane efuta po lelo musique wana ndenge ozoloba wana musique wana yango epesa bato baka yango epesa bato bamituka yango epesa bato bandako yango epesa bato bavie bavoyage bakende poto mais yo siko boya yango yo jeune boyo monte kokufa pe mpiaka okufi po ese musique ya bakolanda musique no bakolanda ngo bon moni question zotunanga eza lokola ozoyebisanga na tricher na kaye ya Kizengi parce que Kizengi avant du pays nanga tozosala l'examen bamosusu wana salle de classe ye azana ema yele te ba réponse nyonso azo répondre kuna na kaye na ye yango te o il faut répondre parce que nga muto mayele na fandi pembeni yozo bisanga te mais ozo mona te ozo umela na examen na yo ye kuna sia komi déjà tala nga si ça déjà examen tricher ye soit ba réponse ya te peut te pas na yo te nga pe na obima Kizengi lokola ye donc nga na osepela boye tolekisa lokoso ya mbongo te bandeko parce que oyo bozozwa wana yango te même oyo bokokaki kozwa soki Afrique na biso mobimba tozalaki na liberté po ezosenga biso peuple africain tozala nango omoni nako epingle eloko moko boye makambo oyo otaki kosalema na Libye ya vente ya te après makambo ya Kadhafi kala mingi te awa bauti ko ba vidéo ebimi ke non ba libyen bazalaki koteka ba ndeko na ba noir africain bino boza ba ya presse to li ka boza informer makasi sur likambo wana to sepelaki parmi bato ba telema ki pona koloba non à l'esclavage na ba musicien pe bazalaki na kati lokola ba Kofi kulutu na biso papa Kofi
olomide asalaki message mobimba afilmaka ngo na téléphone na ye nga kutu nazalaka nango et soko yoki makambo Kofi alobaki en tout cas il faut betele maboko na suka et puis osenga kutu ke vidéo ngo etambola makasi batu ba mona pe ba musicien o ba ebeli bango na image mususu nzoka ba raisonnera pe ndengwana parce que bandeko mingi bateka makizaka ba congolais te mais toloba esprit ya panafricanisme et salaki makasi et pas ya Kofi pour que apé sa message wana donc ba musicien kako yo komisi wana ke ba musique yo bazo beta yango bazo zwila mbongo mais bango moko na conscience na bango nga naza sûr que est reprochera bango pe que il ne fallait pas normalement to beta kaka ba message yo to pesa te rythme ko uté mais message o to pesa ka donc to continuer ngo ka ti lelo mais ozo sala bango bongo na sina landa bango pe na émission ya ibele balobi congolais ya lingaka musique wana et puis mokili mobimba lelo ezo sepela na genre ya musique wana ozo ko exposer ba partie intime ya banzoto ya batu yango batu belé bazolinga yango pe bango bazokendeka ndenge wana mpo balobaka mbisi alandaka côté mai ezotiola mais nzoka côté to kende yango te parce que risque ezaki Afrique na biso makambo pe changer te to continuer kozala ndenge to zaboelelo alors total siko mbuma na mokili na Afrique na biso eza ndenge nini ne sika makambo ya malamu e matato ebota makambo ya mabende mutu ezokende kokola lelo to na phénomène uchana lobi to kozala na nini lobi eleki to zalaki na phénomène nini donc mabe ezokende kokola suite ya ndenge auto organiser les sociétés na biso eza mabe makambo belé zo salema lelo yango te il faut salema musique o ezobeta ma eza na base ya destruction ya société na biso lelo parce que musique était yaka musique ekumbelaka mutu pe toloba lolenge o ya kozalela na moment moko boye soki eza musique ya mawa ekopeso pe mawa tango zoyoka ngo soki eza musique ya na show na kati ezopeso pe ezola muso makila na ndenge moko boye soki pesa musique o ezoloba makambo ekopeso kanda omoni pe mutu azoyoka musique akomi pe na kanda soki pesa musique oyo ezokumba yo na ko raisonner ba partie intime ya nzoto na yo et puis ezotinda yo na ko poser ba acte moko okende pe na ko sala ngo et pour pas piéger lisusu mokili yango bien basukeli ka na musique te babakisi koto parce que musique yango ezotambola nzela moko na kwiti koto batie kwiti koto batie banzembo wana alors esali que to vandi biso nyonso na poto na sika mbala musu to raisonner pe me ba chinois bakomi boye ndenge nini ba nord coréen bakomi boye ndenge nini tango nini Congo ekoma lokola Chine tango nini Afrique tala lelo ko moyo tiko salema malgré tout sur la politique tout sur la musique mais Chine eza pays lokola RDC eza pays lokola Burkina Faso lokola Sénégal mais ils ont parvenir ko bengisa mboka te kasi ba mboka donc e bengisi continent mobimba Afrique et qui ndeko répondre na invitation ya mboka lokola ba mboka wana eza normalité mais ba dirigeant na biso bakendaki na sepelaki po oya biso mokonzi ya mboka akendaki te atindaki premier ministre na quelques membres du gouvernement bakendaki ko répondre kuna donc ezola kisa que Chine eza likolo ya continent mobimba mais Chine wana eza continent te eza pays eza tomoke bozo moneloko wana alors tokanisa sikoyo soki Chine ebengisi continent mobimba bongo sikoyo ba pays ba nation ya Afrique eza na niveau nini liboso ya Chine ezo valoir na eloko te alors ndenge nini tokozela ba chinois ba respecter biso botala na internet bomona ba vidéo ndenge nini ba congolais bazobeta ma chaque jour na Chine po ba mona bino ba bonobo bazoba ba bololé donc boza batuté parce que bango ba banga sou ba américain te mais congolais ba roya ba kuti ozo banga américain ozo mona biloko wana esenga ki musique oyo batu bakoyoka eza la musique ezo kumba batu na éveil ya conscience ba mao ouais na développement Afrique pezwa batu lokola ba mao tout Afrique ezwa pe batu lokola ba Hirohito ba Kim Il Sung lokola ba De Gaulle na France et banda ba Sankara baleka ba Kwame Nkrumah poto silisa bango nyonso te mais po esprit wana e continuer ko ya po batu pe ba vision na bango kendela na bonge ngafuna landa na exemple ya Lumumba il faut na musique yo bazo yoka inspirer bango pe ba makambo wana mais lelo yango te lelo eza mwasi na mobali tokutana na coin ndenge tozalaki na yo ndenge tosalaki boye donc makambo elekaka na chambre yango bayi ko exposer epai ya batu Afrique na biso to retourner ga isika moko makambo eko changer te donc si tozela makambo ebonga biso moto abandoki ya kobonga na biso ya solo bandeko balandi ndenge kaka tolobaka TV elengi benga penza moto avandi libanda aya alanda penda po émission o makambo zolo bama oyoka ngo pa imoko te makambo zolo bama fo yoka na RL TV pe olanda na 100% ja
ozokanisa komandinga zoloba makambo zoloba na eza ba réalité o eza lelo mais nga ezobangisa nga pe ezokamwisa nga makambo zoloba wana mais oza na obi bato belo ozo na bango boye yo jeune soki yo ozosigner makambo siko bango baokima yo te oyo kutu bomoni eza mokie oyo ezali groupe ya musique bandeko na nga oyo tosala mosala ya koteya makambo to wana yango mposa ke baafricain babanda koyoka chaque jour balali balamuki bayoki yango balali balamuki mais eza facile est-ce que ozose retrouver na musique oyo mpo bato oyo ozomema bango ndenge nini bon bango fu balata kitoko nde balati nao kitoko boye fu balataka kaka kitoko oyebi ke musique alingaka fo alata kitoko aje kitoko aza kitoko wana eza secret ya ngai na équipe parce que toyebi ba effort nini to sala rabiso nyonso pour que bomona bango na ndenge bomoneli mais en tout cas to sala musique yango nanu penza objectif ya ko gagner té parce que trop le koso risque ça donc ndoliane loko balia kate donc poto zala facilement corrompu té et aussi ngambala mususu to discipliné pe musala na biso na ndenge moko ya bien donc to sala musique un objectif nanu ya liboso ya kote ya yango to mibengaka bilenge ba pesi toli donc to pesa toli na mokili soki to lobi mbala mususu to bunga ba spe wana bo mona biso pe lobi na sima lobi to bandi ko yemba pe ngalola mipende ya milangi to bandi ko yemba pe nzembo bazo yemba mikolo na zoyo kango boye soki pe na lembi ko lia soki fufu soki poisson soki nani bozo ba nzembo ngo to yebi yango ba jeune moko babi na lembi ndako na tala esika to komi le vraiment en tout cas bandeko balandi to yoka nano avenir za komana sengi to yoka nano avenir moyo ozoloba to yoka ngo pe na banzembo toyoka nano avenir tola nano avenir wana toyoka nano maloba nini eza na kati avenir yoka ngo mpenza bien tola walingi mosala zate bami pesi na maseki butu balala te seko kanisa makambo elongo bani te elo naza na mayenzike eza kotungisa ngai makanisi mangai pe bomoto bwanga oyo nakoyoka lelo pe nakomona lelo na mokili ya lelo ekosala soni na mabota watoto na wazazi liboso ya bikando bikie ya kotala eza te mokite oyoka soni bonyoso esi emonani pe eyokani lokola bibwele bongo na tamboli na nzela makambo nakomona makambo nakoyoka ekosala soni bana mike na mikolo bakoyebana te basi pe mibali bakoyebana te bato nyonso elateli moko etamboleli moko bizaleli pe na lolenge moko ya soni makasi makambo nakoyoka makambo nakomona ekopesa kanda ekopesa mawa na tomboki na beti na suka o ekomi komonana na miso bato bongo oyo tokoyoka mpenza na pasi na motema bandeko totunana nano soki toza kaka bato papa mama bino boyebisa nga na ntango ya kala ezalaka boye tozaka kokoba kati na émission na biso 100% ya po mituna eza vraiment ebele mais toza kokoba kobaka na kati émission na biso Man Africa toyambi nzakomba en tout cas makambo azoloba ezala penda pasi komona Afrique lelo eza kozonga sima ba musique ezobeba do nyonso ya Afrique ezobeba sikoyo banani susu bakolobela makambo Afrique donc il faut kaka ba africain sikoyo kamwisanga jeune lokola ye nga bule makambo ngo to mona to kuta bato mo mikolo bazolobela makambo mais okuta ba jeune eza nini Man Africa to mekana kolobela likambo na nzakomba akomba na kati ya makambo ngo ndenge oze kolobela biso na makambo ya Afrika mais na ba africain mingi nyonso bazali kolanda ope na minute boyo exe na makambo oze kolobela biso eza idée ya yo moko to eza idée ezali na kati ya Afrique. Bon, nga soki natali parce que toza très connecté parce que tant que toza na besoin ya likambo moko na mabele na biso na continent na biso
il faut tout lango ba énergie nyonso donc toza pinza na kati ya révolution ndenge tolobaki ne bandeli et soki mbamsu na koloba que ezali idée mbamsu yanga moko wana mikosi et puis na silisi force ya magambo ndenge eza donc lelo eza na ba jeune o ba telemi na West Afrique par exemple bango objectif na bango ezaka ba koisa France et fa ba kolia ngo susute na ba pays ya West Afrique wana bakota ba bangi kuna ba Sénégal ba Guinée Mali et to sepeli mingi et puis coup de chapeau bande kona biso bilenge nyonso botelemi kuna pona likambo ya koisa France et fa ke bokolia ngote bazo tumbango malgré bakangaki parce que batumbaka mbongo te mais quand même ils ont l'accès déjà que génération moko ya sikesi et botami et botami kaka en Congo te mais c'est botami partout et puis les bandes même ya Afrique quand même était en chaîne moko international toti kotala bande ko africain na France batomboki baketi liboso ya Champs-Élysées bake ko tia makelele kuna bazoganga bango nyonso non à l'esclavage non à l'esclavage non à l'esclavage ezalaki matata presse la police ba beti ba gaz ba tout bazo kimate donc balobi to lembi esclavagisme parce que ezalaki mukolo bango bazoloba ezalaki mukolo basalaki abolition esclavagisme ya ba noir mais bango tant bazolandela l'Afrique ndenge ezo continuer kozala ti lelo bazolandela ba propos ya ba dirigeants européens envers Afrique balobi te colonisation ezo continuer alors il faut battre les mabakita na nzela donc toza génération mobimba o essayer botami déjà lelo et toza na idéologie moko o etika les aka to tonga bo moko pe eza déjà en cours donc kala mingi te soki kaka bo moko wana et longi koko kisama isili et au déclenchement ya makambo mususu parce que bomoni to ça la musique oyo Afrique eza nango besoin eza kaka musique te parce que musique eza aspect on dirait ya koloba kaka mais eza penza ya action te voilà donc révolution bozo kwa biso tozo lobawa a to solo makambo musique mais toza ba jeune o toza na posa ya changement ya solo ya continent na biso et puis toana bo bangi nango te ya kosala nyonso e kosenga na biso to sala donc eza maison de production bo solo production où ils ont produire jeune talent nyonso bazo imba musique éducatif na kati ya Congo pe Afrique parce que à part les sanganza komba na kati ya bosolo ba groupe eza ebele ba jeune nyonso pe mbansu bazo landa ba lingi pe mbansu ba ya pour s'enregistrer na bosolo production ba koki ba benga travers ba numéro bino botier et ba kozwa ba orientation ndenge ba wasela mais combo ya bosolo pona nini toza ko utiliser to tambola na combo oyo pour composer belé ka bosolo bino bocheka ba point bosolo pe bokomi yango bien bosolo pona lobiko ya baindi voilà bosolo et lobami te na mokili oyo changement ozala te ah bon parce que likambo ebikisaka batu na mokili ezaka bosolo c'est vrai et bosolo echangeaka te lokuta lelo ekozala na forme mosusu lobi ekomi na forme mosusu et batu pe bozolanda biso makambo nyonso bomonaka na mokili ezwaka ba forme mosusu lobi balobaki eloko boye c'est au même sujet lelo ba changer komi boye bo comprendre mbala moko que eza bosolo te eza lokuta parce que bosolo soki esi lobami echangeaka susu te ezokende kaka ndenge wana donc biso to comprenaki que o Afrique eza nango bosenga eza bosolo et to sala makasi to kumbela bato bosolo oyo bazoluka bayeba eza penza ya nini donc na kati ya lisanganza komba na banzembo tozoyemba banzembo ya bosolo tozoyemba banzembo oyo nyonso tozoloba na kati ata moko ya lokuta eza te nyonso eza solo soko douter nango yaka kotuna biso boloba likambo boye bon bo expliquer ngana nous bien parce que na comprendre yango te parce que eza bosolo nyonso oyo tozoloba na banzembo na biso donc pour na bango bayebi kaka ke pomboke ezala malamu pomboke ezala malamu bakonzi kaka nde basalaka nzoka te eza bongo te biso nyonso kutu bakonzi bazwaka nde appui bazwaka bokasi lisusu epai ya population soki population eza éveillée mais population oyo wapi eyokende koappuye bakonzi oyo azododo oyo ya genre musique oyo tozobetela masolo awa et puis na bato yango bobeta musique wana bandeko bozozwa tante ya kovanda bo raisonner nanu même ya gege même ya nini parce que bino so ba musicien et puis botala nanu ezopesa nini et botaka nini na société bozo monter ke kindumba ezokola nde makasi est-ce que lelo Congo pe Afrique ezana besoin ya kindumba ezana besoin ya kwiti bandeko nanga bino ba batuna bino ba question te mais nazo tuna te nazo ba en tout cas tozoyoka yo bien parce que donc Afrique ezali na besoin ya kindumba te Afrique ezana besoin ya kwiti te Afrique ezana besoin ya lateli ya mabete et pour na question moko na tunaka omona ozota la clip leader ya groupe alati bien ba jeune garçon ba musicien na ya mibali balati bien mais tango yokoma ba danseuse et comme ba mini jupe ba collant mais pona nini exposer banzoto ya baninga na tango yo ozipi nzoto na o malamu
et pour la nini pe bino ba tantino bondi marakola tandenge on a bondi marango ba parents ont besoin banda pour la nini to marcher gara pour l'élection to marcher to ko marcher pe pour la musique wana pour na ba leader ba ola ta ba jeune fille ndenge wana parce que yemoko azipin zoto bien ba musicien mibali ba zipin zoto bien mais au tala ba danseuse ba mini-jupe na ba silip ya saison mona na presque à moitié ni en tout cas l'idée tozo kende wapi ope mana muke 120 ans ozulanga pena ba mama kuna pona moni et là teli ofu africain ala taka zola pena mama kuna ba se présenter pe mbala moko ba se présenter pa pesa ba combo po na ebité faut pesa ba combo comme ça to e bape so baza banani na kati ya lisanga nzakomba bongo leader pe mamuke bango pe ba ko sa ata mo biloko moto tous les capos ba pas comprendre bango pe ke ba sa ma sécurité na kati ya bosolo donc baza pena ba bosser tozwa bango nga kombo na ngeza mwana Afrika naza chef d'orchestre ya lisanga nzakomba nga kombo na nga balbinga kwa naza motali botosi to pe disciplinaire na lisanga nzakomba ngai kombo na ngai ngwazomeka nazali moko moyimbi kati na lisanga nzakomba ngai kombo na ngai mweusi na kati ya lisanga nzakomba naza chef de répétition kombo na ngai lukula mingi na kati ya lisanga nzakomba nazali rappeuse nga kombo na nga mafuta naza moko moyimbi na kati ya lisanga nzakomba sipe na parole nga kombo na ngai mabaya nazali pe moko moyimbi na kati ya lisanga nzakomba vakanda nazali pe rappeur moko ya lisanga nzakomba nga kombo na nga nzinga mayala naza moko ya moyimbi kati ya lisanga nzakomba omoni ela telebino omoni ndenge bazali donc ya kolobeza te c'est que musala eza kosalema pena ndenge sengeli mais landa kaka oyoka bango banzemo yozoka na banzemo zoyoka wana baklipe omona eza bango to ba kosa su playback na suka obo yoka bango penda live donc to yoka bango to zongi leader to sana yo mais espoir ezani makambo ça est-ce que osimba simba parce que makambo zolo ba soto tali yango bien obike bato babundela ngo me balemba na bango makambo esimba te balemba na bango yo est-ce que ko simba te aux a raison parce que tous en exemple on a belé ya bato bazalaki na kati ya révolution mais après bon ba zui kanyaka corruption et puis baza sous na révolution te lelo même quand on a makambo ya musique tu ebi ba susu bazalaki pe ba lox logo la bandeko nanga ba pandisa ngo ya mbibiswa mais après bon lelo baza sous la révolution té malgré que makilango kati na bango iza mais le kola objectif est comme maimba msumbongo fric et ça dit que lelo bamsusu baza sous la révolution té mais en tout cas biso toza na conviction à makasi kati na biso toza na elikia ya solo pour tu ebi même que ti et pas ya tata o akeli likolo na se o asala ba africain tozala na mokili toza na elikia ya solo pour tu ebi même que ti et pas ya tata o akeli likolo na se o asala ba africain tozala na mokili azana posa lisusu te ete ba africain to continuer kozala na passion toza na ngo malgré belé bazoko ignorer yango mais na siko mbala mususu ka na ndako avandaka ba yo teli déjà makelele parce que afutaka susu te garantie pe c'est là déjà mais azotia makelele soki yo mtu ana pasi koloba te ba nyonso bana pasi te biso pe to tika te yo ndozo rêver o mbansozo kanisa ke genre ya musique ozo beta parce que oza jeune lokola nga momoni nga nazo kende nzela moko te na yo et mbamso ko benga pe revers nzoka yo ndozo rêver parce que ozo beta musique il y a une conscience ozo beta musique ya conscience te Afrique nde sali que lelo Europe ezala ndenge ezali africain nde asali que lelo européens ezala ndenge azali lelo donc adversaire na biso physiquement bo ezali l'homme blanc ezali impérialiste na ba système na bango nyonso oyo ba memi awa mais na ligne épinglé loko moko pour na na question no tuni ngana lingi te lelo ba africain to continuer ko loba que oyo azo nyoko la biso eza l'homme blanc eza mundele et puis to sukeli ka na ko loba ngo te tozonga pe na kotala ignorance nini obiso pe ba africain toza nango bizaleli nini pe ya mabe o déjà ici evandi kati na biso. Bon, il faut tous rappeler quand même conscient il y a ignorance les oignons pour la bisomoko parce que tous en bas ignorant tilelo là c'est vrai donc si tu continuer qu'on épargner le lengo bisomo africain to comment nango tozotia et a solution té tant que tozotia ka impérialiste tozotia mundele tozonga pe na on a bisomoko to landela seconde ndenge tozalelo et to banda ko se condamner que o sala muninga mabe eza mabe tika ozoyi na muninga eza mabe tika. Oyebi importance ya mabele na yo te sala makasi oyeba importance nango parce que nyonso oza nango besoin eza na mabele na yo donc ce qui peut quand même africain to bandi ko koma na conscience wana kati na biso
toi sous musika te poto bika poto longa na position otoza yango ndenge to lobaki eloko malamu umelaka te émission 100% ja ezana kokita déjà to kena suka idée tozana man Africa émission bandi penda ko chite to bandi penda ko tengama poto kena suka ko beta programme mouvement ezandenge nini boza ko répéter wapi siège za wapi pe lisanga bosolo o to moni awa po lelo ba ministère basé belé c'est vrai na mboka na biso déjà initiative oyo ya ko soutenir ba musiciens eza malamu sikoyo mwa maloba pona bango baya na label na biso pe pona orchestre na biso mwa maloba ya suka pona mokolo mwa lelo to sepeli mingi ndenge boyaki kotala biso awa esika ya mosala ya groupe Lisanga Nzakomba tozali bilenge lokola bilenge nyonso kasi mwa différence ezali to bokeseni ezali po te biso makanisi na biso ezokende pe ndenge mosusu par rapport ya ndenge ba jeune ebele bazo raisonner lelo yango na tozosenga na bino nyonso ba jeune oyo pe bomoni kete raisonnement o bandeko bazokanisa eza penza malamu mingi to pusana nanu pe na bango to sala ta mwa bomoko moko boye na bango to pe te nga pe mamsuna za na œuvre na nga na lingi ezala pe produit ezwa lisungi ya bosolo production ba numéro etiami wana soki bobengi na bandeko to kopesa na numéro ya label na numéro na yo po wana eza ya yo biso ya biso émission ezali mais ya yo penda bon ngana ko sepela na pesa numéro ya groupe Lisanga Nzakomba bon soki siko batu bakozana besoin ya ko atteindre pe bosolo production tant ba kobenga groupe Lisanga Nzakomba nde ekomema bango na boyokani to pe na contact ya bosolo production ya label voilà. Et parce que ngana za quand même naza porte-parole ya label te ici donc ndenge mo ya bongo soki bolingi ko benga groupe Lisanga Nzakomba bo benga biso na 082 408 78 70 082 408 78 70 wana isa numéro ya bureau ya mosala ya groupe Lisanga Nzakomba. Pour na kochite to silisi déjà na pesa message ya suka to moi mbote moi maloba suka ndeka to lobaki bon kolochene oyo wape pa ibozo sala soki akokanisela bino na bajar ya bémission ya boye abakisela bino ata mwa minute ekozala malamu mingi po masolo oyo yango nde eza tina mingi ke bana ya mboka bayokaka ekozala malamu mingi eloko tolingi toloba eza boye bandeko oyo toza nango besoin na mokili na biso oyo to nango posa biso nyonso eza bapasi oyo tozomona esila mais lolenge yango ekosilela eske oyebi yango déjà so nano oyebi te kodute nanu te ntango ozoyoka moninga na makanisi oyo bamosusu yo nanu kanisa yango te yoka ye nanu ekozala malamu mingi yango mpona yango tolongola bobangi tozala na bobangi te kati na biso kati ya Lisanga Nzakomba eza Lisanga Nzakomba tolia solo potolo bande bosolo na itinda misete itinda yango elobi nini moyindo nyonso na lesika biso tozaba nani tozaba bundi tokolama poto za la bundi tokozala bundi tina mokila molimo tokolonga to tokolonga te tokolonga tobeta maboko ete tolongola ignorance wana eza kati ya biso peuple africain mokolo ba ennemi na biso ba okuya yango wana pe esika tokozwa bokasi oyo tokolongela oyo tokozonga lisusu ndenge tozalaka fort lokola na période ya Égypte ntango totongaki pyramide parce que moto nyonso atangi histoire même tie Anta Diop aprouva yango ke biso nde tocivilise monde totangisi mokili oyo mais lelo baafricain toza wapi alors soki tolongoli ignorance eza kati na biso toconsidere bavaleur oyo eza epai na biso nde esika tokozala makasi mingi epai na biso donc bandeko tozana ya mingi oyo tokoki tosolola mais mpona lelo tokoliki ya to biso tozosukela na biso na esika oyo wana bandeko oyo balandi biso surtout bamusicien oyo bolandi biso bosala makasi ya kochanger ekozala malamu mingi bochanger mpenza bochanger na soni te ke te nalandaki jeune moko boye alobi tochanger alobi te kotia soni te parce que logique yango wana ezosenga na biso to changer tozwa aspect ya makambo ekoki faire développer Afrique na biso ekozala malamu mingi oti koyambela bino invité na bino oyo aye na orchestre munene na kombo ya Nzakomba tomeki kosisa na ye tobosani te baye oyo bazo soutenir émission ya 100% ja que non ya boye ezala te na kati ya RLTV tobosani te le seigneur Roger Lumbala wajitenga mukolo chaîne ya RLTV ya boye ezala te papa oyo pesi biso ba espace aboye tobosani te pe totiki libota banso ya baafricain oyo bazali kolanda RLTV na bisika bazali bolanda émission oyo ya 100% ja na pesi bino bambote bisika bozana bandako na bino lo bande ko balandi ndenge ka tolomesa ko lobaki loko malamu eumelaka te bongo tokozala benga te tokoyemese ba oyo baza ko soutenir biso kati na émission 100% ja tata ya bakongomani na libota na ye mobimba
Siara Umba Love donc ya boezala te ya kolobeza te toza awa na kati ya azomona te Umba azomona te azali otiki lisanga nza komba wapi bon tobeti Roger Lumbala Wachitenga l'honorable merci papa donc il faut te soutenir wana il faut te soutenir Cordo Kani tobosani te Feli na régie 120 ans cameraman le plus suspect ouais vandi si so bomona biliki toko boye donc ya kolobeza te toza wana na kati ya 100% ja eloko komi na suka boku za pete toza na playback futo yoka penda mingongo kitoko na maloba kitoko oyo eza awa esengo ya koyamba bino kati biso pe tosepeli mingi botika biso te bozala na biso parce que toza na besoin ya appui na bino presse bozala na tokozala mikolo nyonso tolanda playback La mabele, hey hey, so mwindo to bumbela mabele, hey hey, so mwindo to bumbela mabele, hey hey, utele mato bumbela mabele, utele mato bumbela ekolo, utele mato bumbela mabele, utele mato bumbela lokoso, utele mato bumbela mabele, utele mato bumbela ekolo. Je pense à toi, je t'ai